na pesi mbote epai na biso banso oyo tolanda réflexion pe na pesi mbote epai ya bakambi nyonso ya réflexion na ye mpona korépondre na bamituna oyo euti kotunama. Eza na deux questions mais na monongo ke eza mwa molai na préféré na répondre motuna ya liboso sima na koya korépondre deuxième question. Première question eza ke est-ce que kozala na poste na église elakisi oza moto malamu to te? Esengeli moto azala na motema malamu po bapesa ye mosala na église to te? Po na nga na oloba boye eza te po moto aza moto malamu yango na fo bapesa ye poste na église. Eza te po moto aza motema malamu yango fo bapesa ye mosala songolo na église. Na moya lelo to vivre ba réalité belé na kati ya église. Biso mingi presque tokoma kaka ba santu. Mais na ba quartier pa eto vandaka bayebeli biso na bakombo nini epai tokendaka kosala na misala na biso epai tokende salaka na wenze pa oketekelaka na bakwea na oyo okenda kopase journée epai okenda ba coopération na yo. Oza moto malamu, oza moto motema malamu, kombo nini o babengelaka yo? Yangwana na église okoki kozala oza diacre, oza na mosala songolo moko bosala na kati l'église, oza na poste moko, oza diacre mais oza ndoki. Est-ce que ndoki aza moto mosala malamu? Aza moto motema malamu? Bayebeli oke diacre mais ndoki. Bayebeli oke mama diaconesse, yo mama diaconesse mais yo moto freinaka ba frère, ozo freiner ba sœur na kati église, ozo freiner misala église kende liboso te. Yo mama ya kokomba ke église opangosaka po wana pesa mosala na kati église. Tango ozokomba ozopangosa bakiti ozo maudire moto nyonso akovanda avine kende liboso te. Basuka kaka bazaka bato kolela ka bato kokelela. Ozokomba moto nyonso akoniatawa ata pasteur kuta sote bayoka ata matea te balala pongi. Évangéliste bayebi koza évangéliste mais presque ba sœur na kati église bango nyonso basi na yo ba makangu na yo donc yo sasaka noka ba sœur na kati église. Pasteur nanu kutu yo moko telemi ozoteya bato bobongola mitema nzambe alingi boye te, botika ekobo, botika lokuta, botika koboma eza lisumu. Mais basi ya bakambi na yo mingi ba makangu na yo. Yo intercesseur bayebi koza intercesseur na église epai okenda ba coopération na yo mama na meni bayebi yo vraiment grand meni donc esiko yo sikokaka noka bato protocole oza na milima bilulela, oza na milima kodétruire kaka bavie ya bato. Yo moto kambaka chorale oyembisaka na chorale mais lelo soko bimi na ana lobo ke na bela lobo zongi na joli lobo ke soki na nani donc osasaka noka basere na ndenga mokite. Yo prophète metamboli na yo eza bien te. Bakombo wana nyonso na kati église etamboli eza malamu te, misala na biso eza malamu te. Na kopesa verset Matthieu chapitre 5 verset 17 tina 20 oyo aza na Bible na ye afungoli Bible na ye atangi akozwa réponse na ba question oyo ototunama. Moto oyo akoki kozala na poste na église ou bien moto oyo akoki kozala na mosala na kati na litonga na Nzambe eza kaka moto oyo aza na témoignage ya bien. Po moto mosusu pe akoki kozala na aza bien comme tel aza na caractère makasi baomoneka aza moto mabe. Po moto aza na caractère makasi alinga nyonso ezala na ordre, nyonso ezala na ligne. Siko yo dozo za kati na église oza moto bambilinga mbilinga okosepela na moto aza na caractère malamu
non eza déjà falia. Donc esengeli moto oyo aza na poste na église bien aza na mosala na église oyo aza na témoignage ya bien. Naye ko répondre deuxième question. Motuna etunami motifu nini ekoki kotinda moto ya Nzambe asala divorce. Bible elobi nini mpona divorce? Soki totali mituna oyo ebalani. Motifu oyo ekoki kotinda moto na Nzambe asala divorce eza kaka infidélité. Bible elobi nini mpona divorce? Bible elobi na biso moto mpona ko divorcer soki moko akwei katikati na ekobo. Me tokoma komona na moya lelo tokoma kokabwana susu mpona yango te. Mwasi soko vana na ndaka libala zo souffrir. Mobali aza na ba comportement mabe. Ndete za mibali o soka aza na mbongo te ba projet soka azwi mbongo. Abeta kuti suli cela ba projet wana te. Mibali mususu soka azwi mbongo epai salaire ne silelaka eyebanaka te. Na ndako azoka ni soin ya mwasi ne ni soin ya bana. Donc mibali o baza na ba comportement mabe. Donc o soka ina ndako mwasi ennemi. Donc dialogue na ndako ezate relation ya bien ezate. Nga mwasi na kovanda na libala wana te. Poke mukile mwana ngake na zaka na ndako libala. Ubina koyoka soni ya kozonga na ndako ba parents nga bie ko lokisika nga na vanda na bana nga pona obanga mukili non. Na ondima na souffrir pona bongo te. Do ba réalité comme ebele e comme otinda biso ko to banda ko divorcer. Po soko za na kimia te pa yo vandi. Est-ce que santé no ekozala malamu? Est-ce que vie na yo obanda okozala ekokende liboso be kozala malamu? Non ekozala bien te. Yango tinda biso ko to divorcaka. Mobali musupa ko okuta na mwasi. Basi musupe bayaka na banko pona ko détruire ba vie ya bato. Ya mibali. Omona mwasi ni conseil malamu ezalaka te. Surtout basi bazaka ba soif ya l'argent. Donc so mobali apesi mbongo te pa na ye. Omona ko tata minu na ye te ya sexa yo. Poni ni aza na posa mbongo. Basi musupe bazaka soin te wana. Akola mukana tonga tiki mobali na mbetu yeka pa ba voisin banda ki akote na ndaka voisin oya bima kota liponga na bima. Ndako ne mukuta zo yango soin te. Ta musala mobali bima ke musala mobali kozonga ndako salite. Oya kuta pampexa mwana likola mesa ta musuna sale vandi. Kopo na droite sani soki wapi bilamba bana soki wapi. Okota na chambre bana karamba. Ne va-je conseiller de respirer. Ben ba fa du cocher de chichi. Donc au moins chambre bana sola masubo zoko kata ko pe mate. Yo maman meuza wana oko kozwa soin ya bana na yote. Ta musu yo moko kuto mizwa ka soin te, oko kozwa soin ya biloko mobali na yote. Donc mobali ti azoke na ba monde mususu azo vivre ba réalité mususu. Tanga ozonga na ndako na ye tinda mobali akende banzela mususu. Ti tanga omona kokite akolinga divorcer. Aluka oya monika za na niveau na ye. Mibali musupa va na mwasi ya bolingo eza nango susu te. Amoni mususu oya sepela zana atiki yo ake. Donc tokoma ko divorcer ba raison c'est belé. Toto saka na biso sous Bible te. Motuna mususu ezake moto na Nzambe akoki kobala combien de fois. Moto na Nzambe sengeli kobala kaka mbala moko ndenge Bible ezoloba na biso. Lobande soko za moto oyo kufelaka basi ozali na mwasi liboso kufi ya mibala kufi wana nde obande kokobala. Mais soki ozaka ke bokabwani na mwasi bino mibale boza vivant bosengeli kobala te fo botikala kaka bongo. Ti moko na bino akokufa sima oyo akotikala nde ye wana akobala. Mileto lelo tokoma omona pasteur asundoli mama pasteur alandi sœur musu na église abali sœur évangéliste abalaki mwa inane aboyi mwasi wana ake kobala susu mwasi mususu. Mwa 2 ans aboyi susu mwasi wana ake kobala susu mwasi mususu. O diacre aboyi mama diaconese ake susu alandi soki sœur mimi na kati église. O alandi soki sœur nani. Mais Bible eloba na biso bongo te. Soki tozongi katikati na makomi na Matthieu chapitre 5 obandi na verset 27 tina 32. Donc eza ba verset oyo ezopesa biso ba réponse na ba question oyo uto tuna na première question pe na deuxième question. Pour la première question na pesa ki Matthieu chapitre 5 verset 17 tina 20. Siko na deuxième question na pesa siko Matthieu chapitre 5 verset 27 tina 32. Donc eza kaka eloko moko.
yango ndeni mutepesi biso réponse na première question pe na deuxième question.